bango bazwaka bana mike ba chauffer pour makila de kangami. OK, Bishop. Sakola. Makila de kangami, il faut petu sur mo baya anyata afongola ye makesa nini e panzana. OK, le roi Chouker, hein? Voilà. OK. Je comprends. Ici, il a fait filmer jeter l'équipe à casse. J'ai tout. On a Chouker. Ah, j'ai la salle film moko à la Xabangoke. Pour Yunga na bano amike et donc qui tende bino. Ah. Yasi la c'est bango grandeur na ye. Que ye akoki jamais kufanda na mwana ya mukie. Bino batu bosala kango botika. Yuka ngai boloko. Et donc ça ka bango bonza posa ya njoto. Ah, bazana ngote. Balingi ba posa ya njoto. Wa ba soif. Baza ba soif. Le roi bijou soif. Ou est soif lui. Tes bijou changé. Ah, ya bijou changé. Ah, changé. J'avais. Ah, c'est cas. Ya mo bazo zabana na mikie. L'immeuble banana batu ya njoto basangani sans maîtrise de soi bazo so bana miki yango bazo bimaka na bango film ya sila tali sur la fongo le bible na te ya bango babalanga bango yo ko sambelaka na simba ni na bitena yaka na ikomeli to yebisaka bango tant ya sila zokoma azokuma makambo ezotika la paix de nation lelo tout le monde na poto na monde mutu nyoso comprendre que ne fona zana mais na maîtrise. Leki maman yana biso za na lemba. Alonga ataka na matete. Na yeba âge na yeba na kala. Wana. Oh. Il y a 50. 50. Il y a 50 tu l'autre ou 50 tu. Tout le monde mutu. Mine aiza o kabwana. Ezaka ndemo na lingwele. Teki batakala. Oya Milo. Na yimi keso zo bela nani. Non, c'est rentré. Qu'est-ce qu'il est? Il est là. Si on mine de Kabwani, c'est que MC Longwe a collé. Mais d'abord, je vois mine Longwe il a sauté. Et vous t'as sauté qui déjà? Du coup, oui. Oh, il a juste mine Longwe au bout t'as sauté, ok? T'es dans le monde qui est beau. Yo sauté les pécabouilles beau. Bon, boy, au taba pécabouille. Ndé boy. Nga tchéchi. Ah voilà, il y a au tchate kaka a collé. Moi, je suis Ndeka Pumbwaka. Ndeka Pumbwaka. Tosa Pumbwaka. Ndakwe Pumbwaka. Te. Okosibiso. Les robots bazolo bake yasi la isale fait pas répondre bateau tout. Yasi azan a tort répondre ba yumate. Est-ce que muto azan a succès? A quoi répondre muto azan non succès? Un message clé, oui, et un message clé, il y a batu oyo aye na TV et le monde a besoin d'ani. Mutu atonga kaose kabanga kayo. Très bien dit. Il faut muta pousse pembe na muta lobana yi. Yasi la eko lobana message wana. Que bo yasi la ngaba hypocrite. Adam Kete. On a raison. Yasi la l'équipe Vincent. Alors tout le monde a théâtre est hypocrite. Quoi yebi bango. Na message à film wana. Parti en tant que solo là. Abi na linga kabutolo bakana sima mokongo na ngai te. Ya ko lo ba devant na pona comprendre ko solo bana na ngai. OK. Donc on a bateau ba lekela na ba mission. Bateau ba lekela na mission ça n'est que sentiment. Peut-être bateau ba lekela ba mission bana pe bien te. Tout sur la pembe. Eh on a raison. Baza ka bien te. Muto lekela ya c'est une émission pas takia si la na bien te. Voilà. Et on a le loko. Pourquoi na niveau ya ko takia si la. On a boloko côté. On a mission pété. Vraiment. Biso toza ba béton. To na ba béton yene ya basi. Ba béton mi ba béton yene ya biso basi. OK. Je comprends. Si ko na makambo nyoso, o bi mususu aleki na TV aye afingi yasila amaki yasila emto ko mpe yasila te subi no ka na biso. OK. Ko to tali o so to répondre to fula yi. On a raison. Héros. Succès a passé. Eh, biso si la caméra biso si ça. Ah, comment on peut ça biso? Si ça succès n'a habité. Bah ça fait va pour talon on a tiré la carte. 80. Voilà. Bino ya na bino a 25% ya succès. En fait bino bino aussi 2%. Pour pour talon bo yeba na paix.
tu dis que bazal ba combien na ba 60 aujourd'hui 5 ana obomi na nda lorsque tango bombi 500 na 5 wana ezata ngando sa kindumba il y a pas ya na ba aza kindumba te OK daja kindumba abombi ayeka na aja te yate mais yaka na ba age nyonso te la biso totala pourquoi ya sila yeko lo babungu et na bato be na théâtre ba koma bana ba 23 ans ba koma na ba age moya ba mama kebo ba mama njango ya licence ba ba remarquer te a tozo bomba age totala ka bango na matame zo fondre makolo kunye cha ezo kende ko kiemba. Bono Coco officiel, bienvenue sur notre chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci à tous les abonnés des Bono Coco officiel. Je vous aime tellement. Likez cette vidéo, partagez, commentez. C'est Dorcas Bono Coco à la présentation, la vôtre que vous aimez beaucoup. Je suis là pour vous. Tout aimer, tout tchaba j'aime, tout partager. Merci na remarque, merci na suggestion. Ils ont aussi la question avancée et Boendez et la rato continue, tout continue, couper sa remarque. Tout continuer comme ça et on ça la bongo bien. Un grand merci à les bons boutons de Fouinoukou Europe. Sans coucou, le nécessaire, il est toujours nécessaire. Monter ma maman aimé coucou. Pourquoi pas José Makissé, Vicky Toko. Merci à toi depuis Paris. Champion Wadol 1 million de fois depuis La Rochelle. Merci à toi, champion Wadol, Maman Zozona 1 de Yabisumoko, Hervé Mikaï, l'homme à battre, l'ingénieur Papa Soraya, et pourquoi pas Maman Elimbizi, hymne national. Merci encore à Maman Afimayemba, Maman Yvette Pemba, Maman Emekyungu, merci Nabino, merci Nabatuto Balingaranga, à toute la famille Bolokoko, toujours continue toujours. Que souhaitez bino ba meilleure vie et bonne année 2024 naba bakuko naba goloa naba tutu oyo ba sabona awa et puis ba tuto ba ngaranga ba meilleure vie na bino et voilà aujourd'hui encore nous sommes de retour avec Bishop et Gimbo Matorobeta Masolo ya Yassila l'homme de Yassila donc namoni tout le monde vit virus ango Miss Guna le lora Yassila donc le lera mama Yassila. Donc tout le monde vraiment a vu virus Yassila, Torobeta na l'homme de Yassila Masolo et sur les actualités, ils ont aussi passé à Wanaba réseaux sociaux Nabiso. Là je dirais directement Roméo Mouchani sur Rosa d'accord Nanga au Fungoli, Bamoni Langa, Lekabatu, Yassila, Gimbomba, Bishop. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Yaboloko qu'on a biso dotika na yo, tali moi ici au commissaire Nzambe tata pambola yo, tata mona vraiment. Merci d'avoir tout les lots peut-être tout les sous en tout cas vous comprenez na boloko ko to saba makambo ko ningisa ngo zayi donc biso to zaka to pesa on ba devoir bino mo répondre à biso donc c'est ça merci na Yassila oui tout Yassila na biso merci parce que Yassila zo pesa de méditation voilà ba te bele ba zo ba tension na vie ya Yassila mais si ko tension mato makasi te no pesa ba kisi ne te so bo mele yango je suis le seul docteur on a zo traiter no pesa ba kisi bo so mala banda voilà somba do le prat de somina de la reine et ko pèse température ya tension ya Yassila to salo vraiment kitoko so ko zo comprendre makambo te o beaucoup faut que biso Yassila voilà 2024 Yassila na ba voyage makasi ba production makasi ezali devoir moko bozo joa bolongo likaka moko ya États-Unis mais ba voyage ne se tikani na busala ngote donc passe ba dépense merci beaucoup na maman la patron na mama ya fina béton maman na biso to tikala kana maman oza azapna le meilleur soutien de ma vie ya Maria fina béton merci na ba abonné na tout ya chaîne yo merci na ba coupe bokota bolakisa bango ke tolekaka bango na ebele biso toza ebele to partout na monde ya fata te loi ba ko voter na Congo le père et le mère ndenge ba kuku bazali ba kuku de père et de mère to ça ba bango na ba kuku so ko za ba kuku ya faux to comprendre c'est ko commenter mabe OK là tu as raison oui ba kuku ya mabe ba commenter mabe o avouer ba tika la vrai voilà bonne santé Guy te santé na kitoko mo moni tata zo batela santé za kitoko yaya pembeni ya si la bisal so malaye nge bandaka ba lomba OK lomba mais biso fox ezali nzama zo batela
Parlons de films de maîtrise de soi, film où est bougé. Nous avons vu de missionnette où est bimi sur film wana, il y a maîtrise de soi, au balobi s'il y a qu'on répondre à tout au bafinga il y a film wana, maîtrise de soi. D'abord évolution, est-ce qu'il y a film maîtrise de soi? Oui, maîtrise de soi, c'est un bon film. Dans un bac, il y a si là à que plus loin. Ok. Tu sais comment l'homme a une maîtrise de soi. Parce que moi, il y a maîtrise de soi. Et c'est quand il a personne à vie à battre. Maîtrise de soi, maîtrise. Mais tout le monde à comprendre que non, il faut la maîtrise. Ok. À travers le film, il y a Sila. Il y a Sila, ça là que nous, comme mon côté, le cas, il a pexé. Très bien. Et l'autre, c'est ça la makana, ma beaucoup, il y a Sila. Et puis, ça position. Voilà. Au moins, le film, les robots, il y a Sila, il s'allait faire pas répondre à bateau tout. Il y a Sila, on a répondre à Yumati. Est-ce que Moutou a un succès? À quoi répondre à Moutou a un non-succès? Mais non, parce que tu as qui n'a pas de film, mais côté jouer na Pierrot, na Naomi, bien bête à Ngolé, la Ngolé lobby, Koloba na Sima Moukongo na ngate. Ce qu'on lui voit affronter, na Yaka Boloba na nga. Voilà. Wana lobby a Bolobi na bateau, ba Koloba Sima Moukongo. Les messages clés, oui, les messages clés, il y a bateau Oyo, aye na TV, et le monde a besoin d'années. Moutou a tonga kaose kabanga kayo. Très bien dit. Il faut Mouta pousse à pembe na Mouta lobanaï. Yasi la yeko lobana message wana. Que, yasi la ngaba hypocrite. Attends, on a raison. Yasi la l'équipe a fait ça. Alors tout le monde a théâtre, c'est hypocrite. Voyez bango. Na message à film wana. Parti en tant que solo là. Abi na linga kamuto lo bakana sima mokongo na ngate. Ya ko lo ba devant na pona comprendre ko solo bana na ngai. OK. Donc, il y a bateau qui a une mission. Il y a une mission, ça n'est qu'un sentiment. Peut-être que les missions vont faire bien. Tout sur la peine. On a raison. Parce que bien été. Mouton les clairs, c'est une émission pas taquer assis là dans la bien été. Voilà. Et on a le loco. Pourquoi on a un niveau à taquer assis là? On a le côté. On a mis habité. Vraiment. On a mis maté. Vraiment. On a mis sur le lot. On a tendance cité. Ah, tu vois comment on a un niveau de taquer assis là? Vraiment. Là bas béton bas liboso. Parce que assis là comment un triple béton. Ah, tu as raison. Évangile. Sakola. Nazo biso na na ma. Sakoli. Sakola. Pesa biso. Assis là da triple béton. OK. Azana ma biso biso toza ba béton. To na ba béton yene ya basi. Ba béton mi ba béton yene ya biso basi. OK. Je comprends. Si tu n'as pas de nyoso, on veut être sous aleki na TV, aye, a fingi yasila, a maki yasila, aime ce qu'on peut yasila, tu sais que nous pas la biso. Tu peux te dire au saut de répondre ton fou là. On a raison. Héros, succès à passi. Eh, biso si la caméra, biso si ça. Ah, comment on peut faire biso? Si ça, succès n'est habité. Bonsoir. Ça fait va pour talon, on a tiré la carte. 80. Voilà. Bino ya na bino, a 25% ya succès. En fait, bino. Bino aussi 2%. Parce que pour talon, on va la payer. Ya on comment ta télévision. Bishabia malamu te. Natolo baba kamona yebi. OK. Soki na ye, ne nazabo place baza pema. Babiki muto ya ye lisusu. Bona 25% ya succès. Ya na bino pesi no 2% tika na 23. Boza combien bo potana na ko boye bana. Ya si aza na 100 peso 20. Mo que na 20 ans to pe maka bien. Surtout le kine de mission ba zo commenter. Ah, toi ba que bino 10, ça c'est sur un 20. Article eh sur la TV 20. 10. Sur la pêche sur un 20. Quand sur la semitaka na TV. Mais comme c'est fou. Mitaka ya na TV, to bando ko manquer batu, to ko finga batu. Ya si l'habité bando baso na 20, ba gérer. Mais c'est quoi Bishop? Quand on a un film wana, il y a maîtrise de soi. Voilà. Si la lobby, beaucoup de gens ont âge na mbeli. Beaucoup de gens ont 10 ans âge na bino. Voilà. On a répondu à tout le monde. Arrête, on a ebisaka batu. Moi je connais Yassila de nous. Yassila za na 46 ans, to bomba mbula na été. Et yeba ni 46 ans. Et bomba ma to kata penda muté. Batu musu ba tu ko fêter anniversaire ba te ba 55 ans. Mais tu dis que bazal ba combien na ba 60. Aujourd'hui 5 ans au bomi na nda. Lorsque tant au bombi 500, on a 5 wana
eza tanga ndo sa kindumba il y a pas yaka ba aza kindumba te OK daja kindumba abombi ayeka na aja te yate mais yaka ba age nyonso te la biso totala pourquoi c'est là ko ba bongo et na bato be na théâtre ba koma bana ba 23 ans ba koma ba age mo ya ba mama kebo ba mama njango ya licence ba ba remarquer a tozo bomba age totala ka bango na matame zo fondre makolo kuneze cha ezo kende ko piemba makolo zo boya kolata kola c'est que age kei pour celui ci la za mukolo mais biloko la tranga simba simba était akuli déjà yesi la za na enano yesi la zali ana makila ya fois j'ai coulé bama yasi la nanga za bongo akoluka moi mukia chauffer akulukile makamni pas zanan so bango bazwa ka bana mike ba chauffer bo pour makila de kangami OK bishop sakola makila de kangami il faut petu simo baya anyata afongola ye makesa nini e panzana OK le roi chouker hein voilà OK je comprends mais s'il avait filmé jeter les casse OK jeter on a ba chouker j'ai la salle film moko ala sabango ke ko yunga na bano ya mike ezo ko kitande bino yesi la si bango grandeur na ye ke ye akoki jamais kufanda na mwana ya mukie bino batu bosala kango botika yuka ngai boloko elo sala ka bango bongo za posa ya njoto bazana ngote balingi ba posa ya njoto ba soif baze ba soif le roi bijou soif ta soif tes bijou changé ya bijou changé changé j'avais tika yango bazo za bana na mikie limba pe bana na batu ya njoto basangani sans maîtrise de soi bazo so bana miki yango bazo bimaka na bango film ya sila tali suna fongo le bible na te ya bango babalanga bango yo ko sambelaka na simba ni na bitena yaka na ikomeli to yebisaka bango tant ya style azokoma makambo ezotikala pe éduquer nation lelo tout le monde na poto na monde mutu nyonso comprendre que ne fona zana mais na maîtrise mutu nyonso comprendre que fona zana maîtrise sans la maîtrise na vivre té il faut na maîtrise de soi la vie na pona vivre malamu je comprends na eloko mbongo la comprendre film ya sila tanga lobi likambu bande comme sous bakata ka bambura bobomi na ndako ayena oya mukia pesi biso en tout cas ya sila a révélé biso ba choses des cachées. Tu ne comprends pas maman bato ebele ba couper ba morceau ya bambula comment aja bana popi tabakam leki maman yana biso za na lemba et anda alonga ataka na matete na yeba âge na yeba ndakala wana oh ya 50 tu as 50 tu l'as donc 50 so moni mutu minu aiza okabwana ezaka ndemo na lingwele seki batakala oya milo na yini ke so zo bela nani Mama 50 kasi net iye wana so moni mutu mine kabwani c'est que MC Longwe akoli mais ba age so mine Longwe ya sute et bota sute kei déjà duko oui oh yina age so mine Longwe bota sute okay tenga da mon ke bota yo so teli peka boye bota ba boya otama peka boye ndeni boye nga chichi voilà ya otate kaka akoli moi ndo chabu ndeka pumbwaka ndeka pumbwaka tosa pumbwaka ndakwe pumbwaka te okosibiso bamoda bapumbwaka te batandaku bakata ba age na mbeli bakata ba age na mbeli tiki na ndako pumbwe ekate po kilo eleki ya sila tata pambola yo ya selo ke na biso world awa to sala film beti awa mbolobi te tant ko pesa trophée bokose mama oliva bat makambo o asombeli biso ba trophée ozo mona bino mama oliva memingamo mais ara zana bango bando ko te moli makambo te
bakosa te mais lelo maman il est alingaka ba comédien nyonso maman il va ba kuku te ata bi famille liboma te ape warrior te ape goloire te maman il va naître pour na ba nyonso et loko za repa ya maman ça lelo ka malamu se plesaye zala fait reconnaissance fait politesse et loko ya suka maman boye ki songi mais il pas à rappeler ça maman il a songi il est on a rappeler yo mon anti bateau ba kumbe ba très poli elle est poli elle est pour moi on bato nyonso balataka manete ya ba vie claire ba impoli oui monsieur ok le poète il gars vie claire de poète na yembi bango azulu kota bombe na se ya vie claire matonga batuté il ba leka ba message ya tongaka atongaka makasi alobani ye atongaka kofana bato ye kuta baki boya sobo ke kulo ko tourner boza makama kona bo yo ke pas fâché te oyoka fâché te oyoka ma fâché lo bate atongaka na ye atongaka penda yo atongaka biso siko to tongaka po to tonga bango batongaka po bapanza Tibi bango, to yebi bango. Na zala ba makambo ba comédie msuzo monana. Ota na comédie bo kaikibi. Oh, wasa ko. Ba comédie bele na kosote bolo koko. Bazaka bandokita bazaka ba mikie. Ego bandoki to bazai bani. Ba butu. Na butu. Baliaka batu. Baliaka pena batu. Bango penza. Oui. Tanga na théâtre akumulu kasko moyi a chapé. Mais to yebi kazaka ndoki. Makumulu ka ba makambo bele, batu ba panzana, batu ba beba na pour kindoki ezwa place. OK, là tu as raison. Les gens sont solo. Pour kindoki sa place. Ba cho. Comment muto fandi kimia ozaka na poso lembo la muninga no mwasi. Cho. Batika babongola. Pasteur de la famille. Ya de la fafana na o ya na ngayi. Salamu sala nzambe no na kimia. Aboya ba ma be. Pourquoi tu m'as battu ya tete? Il y a de la fois boya li baro. Oh, ya de la fois. Ah, Sodome na Gomo. Na ko pe ma. Oh, ya de la fois zote ya zobo ya bango. Omona ke lele. Makasi. Lela. Yo mais lela. Balela makasi. Ça père Jacques. Tanga bimika libanda. Ya lula pese mbote abo. Na raisonner ya de la fois fuka maki, ya de la fois leli, mbote ya lule boya mili banda. Mbote obi ya si aza muta visuel du côté. Aboya no ke pas boya. Abi liboso nzambe il faut pas être hypocrite. Na yebisa ki batu, ya si la okite. Te na ya si la ko ya te. C'est ma grande sœur à moi. Moi j'ai parlé avec Yassi la non, kokete. Kokende ti Yassi la va nanda. OK. Yassi la superstar. Kosa ma sécurité. Vraiment. Kosa ma sécurité. Mais attends qu'il faut ça concerne biso libata na biso alobi ke bomolo finga zoba de mer. Ko finga bela te. Pona bela na yaka mabe intérêt nini o fali azana na tolinga kabola babaku na famille bota do babaku poza na famille bota akoti sa ya fali na makambo yote mama nga be ke mama colonel poza na conteneur ne tuto conteneur ngelinga elongwa la lemba wana kasi mama asaki voice wana asa colonel asa na conteneur OK mais biune elongwa ba tsaka conteneur ou ba tsaka la police mama ya limbisa biso na place oya kotiela bato makele eza so ya Diego Diego a un problème très sérieux vraiment tant bozo yi lobelaka baninga bazo beta muziki lobelaka mungba no pas un musicien on lobelaka te ponani lelo tangu deme wana azwaki visa bobetaki maboko bomataki likolo botondi nzambi bokomisi nzambi tangu pe ya alataka barobe mingi ya pembe akanisi foto na tout faire azwaka ngo bosepela kiti bozwi ba visa ba 4 ba 5 ya wala taka barobe pembe na tout faire azo sesenga na tout faire atambola tout boko makambo zanga okozanga awa mtaleka ta ya hata banini robe ya pembe atieksha ouais surtout que dans maman tout refait voilà ya ba bete eli solo soko leki na tout faire te soko ya wate maman sans venir wana et donc kola mutu ake matadi sola kalisi photo na poma Richard te soko comment matadi te ndenge bango baza mbangu mais ya si la tanga komaki na France
alali 2 jours 3 jours ba bendele makasa ikanga photo akena na volonté na été depuis la vérité ba zolé na 360 bon noraye tala ba fan quand tu as 1 million de fans tu me va fan ba se manifester mais bango ba 1 million il y a des bango bana ba on va avoir 1 million mais 500 millions ba kufa yo taka kabisa 500 millions ba kufa na bango yo tika la nation na million basa ka soute ba kufa so ban ya faut que za kana ba fan ba vivant o ba biki o mutu na yango ye ba fan ya bela lobi muta simba bela te bela ya mabe va tika biso omoni ne faut pas le mélanger des choses ce qui oza muta ya sila tika la muta ya sila et le ozo sa ba ko oza kibombanda émission yenge sile là ouais kinini kibombanda muto sala bango bongo ya nani basi sa makambu na bango na ya temo bakota biso na muzobote te yete yana oh est-ce que yé pas lui fallait ye azolinga a défendre Yabela pourquoi parce que ya temo azana makambo eza caché ozo comprendre makambo na zo ba ke Yabela asalela ke kaka sentiment zuwa kibombandeza na kati kibombandeza nga na zo fo na beti mninga musindo ya fali ya fali kasi ya fale ngaka longola ya na ekuna basali se bosa bosangani donc après ya na États-Unis motema pa si jour ya kate ye ya nga ina ya ayo kunda makasi société kuna mutawalia Mungu azate te avant d'aki na libala tala ya na biso ya mwasi tika ko mélanger des choses biso te muto simi yango na lo bakala mbaka nzembo tala bango na bango bakombi ko swana yeye mabe mutu oyo azotake bino eza bakukite voilà fali pe kaboli bakukite na biso loko moko yana na ketchup aza pire mutu ya sila makasi fani ko fongola mbanga te aza pire mutu ya sila voilà bango baza pire ya fali to sola pembe kenango sikoyo ngana lingaka cour eza beaucoup plus mama accompagne mama même de baka passe ya bana voilà mama mutabokolaka sikoyo biso ndenge tozawa lokola mama alingaka na ye ya sila etoboka mama jamais to négliger mama to finga mama mutoko yela yana na ketchup toko ya matin na prière to matin na prière na bi matin na prière matin bakouk matin na prière sikoza ça m'a beaucoup likolo c'est le temps toko leki sabayo amen voice ezotambola oyo bokobomana tokokipe bino te luka yo lobi na ye soko akoma luka diembela bako ozosepare bakuku fale ozosepara bakuku na famille botozaka bandeko biso oza famille te baza famille biso toza famille te biso toza lisanga ya boyokani voilà bino bozali li famille libota nini liboko famille maboko kabo kobundaka nyonso koswanaka kuna baswanaka bakuba welaka welaka ye mais namoni ye so kote kuna zaka forte eponi bawelaka ye ayebi bulo ya nzoto osama seki te tuna ejimi mwana lemba pete basako tuna ejimi mwana lemba ya jimi yango akendaka zongi lisusu wana elela ya jimi fo za décision za mobali oza mandefa zéro faute zo yeba osala makambo zo sala yagi ebaloleli musala te sapo babiye paza na musala evandi wana taka komo jimi bajimi baya bakoma mwa mikie mpo bazala na makambo makasi na monzoto nazoyebisa yo biso bakuku tozala problème na bino te tosolaka na biso na bino te tobandaki kosola bien kala bino mo botya munde na katikati ofoxe bino ofoxe yango moyenga nayebisa bato na bisila azaka ennemi ya motu te bato nde bakomisa sila ennemi na bango nayebisaka en vérité c'est ça eza bongo bozokotuni sila yo nayeki bona problème toyeleni tosololaka bien mais bino nde bokomaka problème na sila yaki wana raison nazoyebisa yo eloko na biso boloko
Zandit. Yasila azaka na respect vers ma collègue. Makasi. Mais ma collègue n'est pas na respect vers yété. Bandokité. Bandoké Yasila. Tout ça ce qu'on est. Maman Kakokolo, ya fala kaboli bisoté. A confusion. En plus quand on a combat qui na bisoté. To boy na babaku. To bo combat babaku. Tama ni bata na bino mo combat qui na bino. Tobo na biso toboyi yepeta yefata na komba sosote kotanga babaku te po soso eza biso ya soso bako na biso soso te loto liata soso penza nazo bisayo obi na émission faut te lire à soso na émission to ça dernièrement faut y aller prochainement faut te lire ça soso même ya munana batie penda wana tozo lire na émission to la sabino ke to lingaka soso makasi soso makasi ngai na vie na ngai elo na boya ko lire na émission ezali bata nyama salité akolia matako ibata boko kabule pe basumbuli nyama salité nyama bisumba bato zokete ba nyama salité yagi golo yesu tala nazo bisayo bolokoko osala choix mala osa pembe na sila osala choix omune ba hotelenga na bango bazaka na actualité te soki bataki ya sila te po baye bango fa simba ya sila il va bango finga na biso te bien d'ailleurs tu vas faire un film au moins biso de répondre à binote quatre abonnés bango biso de bastar na ta yora ce que biso de bastar na bango ko otakenga na biso de bastar na bango te biso de bastar na biso aza world ya si la photo comparée international na ba Nigeria na ba ala ki ke na pesio cours pas téléphone oye bolata ngote tani na lata ngo voilà qui vidéo to ba vidéo ya si la aboka ngona sengna ma jacket solo c'est wana western si lozando ya si la yebi kolata ayebe lamba azobomane munga azosaba ninga mabe yebo balingi bongo so ade moi mayele a poussa yaya na lembi na ngai keba wana bimisa ba veste orange et bleu rouge ya da muta choco frappate il a couleur. Il y a comme pour moi la couleur. Il y a la couleur. Il y a une bête à vert, il y a ma casse à vite à Imana. Il y a une couleur. Multicouleur. Aïe n'angwana posangwana. Lorsque il y a des couleurs et des couleurs. Et maintenant il y a nani wana. Il y a un bureau Éthiopie. Tala ce officiel ninga la télé. Atala matla. Ah moi la photo. On l'a tanayo mais parce que s'il a eu katoté. Yo doit être trop kato. Fais un effort, il y a relate présent le col à s'il tanda lati. Yasi la ebelamba aibi teni yasi la ebi ko zalisana aibi ko pesa makambo yasi la za n'importe qui il faut qu'on doit comprendre ba niveau ya ba yasi la oyo tout le kebo ba diversaire parce que moi ba ngo ba diversaire yasi la eh ya wapi ba ko gidwa ko ba diversaire yasi la te ba comité zomona yasi la na ba diversaire ba za world so bino boluka ba diversaire na bino oboko ça ba débat bisoté mais jusqu'à présent pena na mon film na bango te. Non, français. Ah, papa. Oza Congo, t'es maman langai. Oza Congo. Oza Congo. Ninga ba récompenser, moi aussi la récompense à binoté. Ninga tu bon film. Toza la ka presse na film te. Na yesi la c'est ma grande scène. Ko yesi la film a fona tourner. Il faut yaya ochanga. Mais biso tozo nga entreprise na biso école. Voilà. Entreprise ya munene. To koma na ba production moko ya haut niveau. To ko sama na sentiment te ba zongi sikoyo na ba théâtre de chez nous bango. On va comment ça là wana ba te baza susute. On ben acteur. Bah on a pas ma nouveauté. Et que ba nouveauté baza ndete. Ba pas créativité. Baza bon hôtel so bengi o. Nana programme asila te siko. A Monica, il mama makota na tableau. Baza un problème que ba tout ba tsaki na film, ba tout ba jouer, ba tout ba tsaki na ba programme, ba tsaki na programme film ya yasila. Ba tout nyos na ko sauter. So ko bengi muta na programme film ya yasila oyate. Oyate oyate. Ba pika crise pour na mutu mo bo na programme ya benga ba film oyate. Oyate. Apika crise abaye. Ba si yasila ko musanga boy pona nini amuka nga ba yasila kanga mutu te téléphone ndeka nga bango. C'est la caca de téléphone. Et tout clôturé na lembi, zambe na lembi. Bolokoko. Tout ka émission na lembi. Je sais ça va. Mais est-ce la caca ba tu es chombo. Chombo. Si la makambo o chombo ne bloquer ba tu yango moko.
te ya si la so ok ma ya si la za mutate ok ma ba bloquer yo ki bongo bien o mo ya to palela ki na TV na ngina be ngasi la ba bloquer nga oui ok ko tonga musima na ngo zonga bo na solo ako bloquer yo o la ngo tonga mo no ko mi pembe yes bongo tala e mo na bisayo mutu oyo a solusaka yo te ko le gentil na makasi pas on lia yo faut être tout stage na vie vous comprenez to yeba na kabilongo memite maté chacun son cœur muso mona bo so ne mona mutema ba ya yo boloko na faut fokuser bolongo na ni na kufa mona yo shot jamais jamais on faut matin à prière mais ba bondele ko babango bana bata en plus vous ça l'effort bobo ça makambo bobo za 11 wana na si babi ya nana ba poni aussi la confirmer babi ya mobuta la mabe ya mobuta kolela nini yango pa mobuta ko akufa ne pas ça malamu mobuta monde ba dusu ba comment mobuta ya ba table ba esprit de mort Oye Mobutu esprit de mort ye benza mukasi mobuta kufa bo to singa na azani bana moko ba longola koma defa mobutu ba longola ba taba ko normal yo tu do tamba ko mobutu ya mo na succès boyo pièce exacte o se loko moko te pour mobutu kufa chaque mobutu azala ki yango da moi pifo go fati beton si la fati beton si la olive lembe yaye pour la minute to dana yo olive si la maman Denise bazaba ba to la ba onde bangwana to na maman Nyankero to na ya olive to na ya fati beton to na ya Kabila ba na vie so yo te ba ko to ba kufa yango ko zo kufa yango kufilbela mais si aza moseku ça c'est ça te ye aka mankaki ya sila kotonga ya sila na ba yana biso ba chukuma ichuku na poto ya to afana na bongo ko comprendre pene na ngafo ya sila akoya. Merci beaucoup Bishop, nous sommes arrivés à la fin. Mais c'est gâteau sur la salle en tout cas bon on suit ça me sur le plateau. Ah Bishop to mi biso na suka to le to ke na bi sur le bientôt sur c'est bien donc comme na suka mais monsieur célité ben monsieur zali boza toujours bon comprendre biso to cause la batima kam to finga raté biso de vérité ma finga ba l'autre là ba joie biso de vie de choses à la kaka rien que là la vérité voilà biso bye. Merci beaucoup, merci na batutu bolandi biso, merci na Roméo Moutia derrière la caméra, merci na Bagoloa, Babakou, Kotulingi Bino et trop, tous abonnez massivement sur Bolokoko officiel, Tokutani na Bino, à la prochaine, bye bye.